bonjour, bonsoir, wana toyebi biso nyonso edepandaka nango na air oyo okolanda analyse na biso. Botala video oyo eluki makambo na réseaux sociaux, video oyo bato balobi ke Kofi a minimisé Cindy, Kofi a négligé Cindy liboso ya batu nyonso. Wana eza selo batu ndenge balobi. Alors totala nanu video yango bien, video yango yango oyo eluki makambo na réseaux sociaux. Kofi babande ko bina kande zalaka Cindy bazo bina yango wana bomoni botandenga apusiye liboso, mais attitude ya Cindy ezalaki vraiment bien te soki bolandeli bien akomaki lokola na kanda, et en plus Kofi aye ko botola ye micro, donc abotola ki micro, donc ce qui veut dire que bina bina penza po oyela ki vraiment ma bina il faut obina abotolier micro. Alors batebele balobi lobi pona video yango batebele basali ba analyse na ndenge na bango, batupe ebele ba juge yango na ndenge na bango. Alors Irsil Botelo TV obumoni liboso na bino yepe aye ko solola yango na ndenge na ye, donc na ye liboso na bino tosala analyse oyo ensemble na bino à propos ya makambo oyo elekaki na yango bandeko na ngaka ndenge tolobaka soki eza mbala no ya liboso okoti na chaîne na biso. Donc, si c'est la première fois que vous visitez Irsil Botelo TV, alors au s'abonner, au commenter, au liker, au partager l'émission Nabiso Nzambe à Kopambolayo. Car on est dans le système moko ya bien, donc abonnez-vous, commentez, likez, partagez nos émissions, que le Seigneur vous bénisse. Bandero na ngai kaka ndenge na lobi bomoni bino moko ya koloba mingi ezate ya kobakisa ebele ezate. Alors batu ba fingi Cindy, batu ba fingi Kofi, batu ba lobi ke oui Cindy aza mwana musala, c'est normal ba memela ye lolenge ba memiye. Ba lobi tango esengaka bolingo eza bolingo, mais tango pe sengi musala donc bolingo na musala eza eloko différent, eza deux choses différentes. Donc bolingo eza bolingo, musala pe eza musala, wana selon batu ndenge balobi. Alors pona ngai namoni video yango natali namoni ndenga pusi mwasine liboso bina natali na ye komona na video moko lisusu ya kala o natieli bino arate. Video moko ya kala Kofi pe abandaki koyemba, Cindy pe abendaki ye kaka liboso bongo, abendaki ye pe liboso bongo. Donc eza nango Kofi azongisi ka eloko oyo Cindy asala ye pe azongisi na ye yango. Alors batebele balobi ke a minimiser ye, wana za ko kitisa mwasi na ye bandeko nanga. Mobali ni andima okitisa mwasi ne liboso bato. Mobile moko to ndimo kitya mwasi ne liboso bato, surtout biso nyonso ndenge toyebi Kofi na Cindy ndenge bazalaka. Bien sûr tomonaki attitude ya Cindy changeaki, tomonaki Cindy asilikaki, tomonaki vraiment dans la vidéo wana so tali ndenge apusiye omona penza ke oui Cindy asiliki, donc azaki vraiment fâché, donc atombokaki komona attitude omona ke asilikaki na tiba ye ko botola micro asilikaki vraiment. Kosilika na ye ezaki remarquable epa ya mutu nyonso atali video wana moni ke kosilika ya Cindy ezalaki vraiment remarquable. Alors bandeko na ngai problème awa eza nini? Lelo toye tofingi Cindy, lelo toye tolobeli Kofi ya minimize ya kitisi ye akoke kosala bongo te na concert, akoke kotindika ete atindiki ete apusi ye nde liboso abinda po amoni ye kazalaki sima mingi, azaki na sima yango wana abendi apusi ye pena ti liboso pusana liboso bina. Eza mabete Cindy ayaka na quartier latin, ayaka danseuse. Cindy ayaka danseuse na quartier latin. Alors basala bolingo na bango ekoma ya mabala ti bakomisango ya kimwasi ta mobali wana eza ndenge na bango bakomisango. Alors si s'agit musala eza musala na musala mwasi ala te mobali azalaka te, musala o baolela mbongo yango na siko amoni ke ekene mabe asani mwana maya yebeli est-ce que yango nde ekabula bolingo na bango? Ekabula bolingo na bango te. Tango Cindy asalaka ngo wana tosela ngo be mission te po Cindy abetaka Kofi eloko yo Cindy abeta Kofi eloko, tanga beta Kofi eloko tosela ngo be mission te, mais tango Kofi ko beta Cindy tosela ngo ba émission. Cindy aza danseuse.
na orchestre quartier latin Cindy aza danseuse. Il faut toye bango. Cindy aza mwasi ya Kofi na ndaku na bango. Ba mwasi na mobali na ndaku. Mais so bakomi na quartier latin et ya musique ba ozongela nde bazalaka. Lelo to mona ngo passe to mona ngo passe te biso nyonso toyebi identité na ezaki danseuse tia ya okoma première dame na ndako ya Kofi azaki na danseuse mais soki esengeli musique tango esengeli musala tango komi ta ya musala eya musala bandeko nanga bato bakommente ebele bakommente ya mosu ya mafinga nga akamwaka nga azongelaka bato bafingaka mpo ekamusanga babilo mosu totrouva yango normal babilo mosu vraiment eya bilo moko esenga totrouva yango normal esenga totrouva yango normal bien sûr esali soni mpo kotala mpenza video wana soki otali réaction ya nani ya Cindy omona ke aréagir na soni esali soni asiliki me choix eza te eza musala oyo ayela na quartier latin malgré asiliki na ye me choix eza te eza musala ntango bakomi na musala Kofi abosi aza bosi na ye elo moko ya korabese ye eza te mpo bato bayeba olobi ke arabese ye eloko ya korabese ye wana eza nango te akitisi ye te bolingo eza en dehors ya scène wana eza musala baza na scène ntango baa na scène baza bosi na mwana musala na ye me ntango bakomi na ndako bolingo ekoti eza bongo me bato bakomi ebele bato bafingi bato balobi Kofi aza patron ya Cindy ntango bakomi na orchestre aza patron ya Cindy le travail reste le travail l'amour reste l'amour. Pourquoi tout le monde en mabe? Tango Kofi babetaka eloko pa Cindy. Voilà tout le monde en bien, to eta maboko. Pourquoi na moni vidéo na te mena tieli bino vidéo wana natala. Ya sikezate. Donc pour la bino ke eza nango ya famille. Lelo ata basilikani. Lelo ata babendani boto moni muninga tomboli muninga benzi muninga makaba obongisa na bango. Combien sikezate ba obongisa na bango po esi leka nango boye. Esi leka nango boye babeta de eloko moya boye. Babeta ngo da Cindy beta Kofi eloko oyo. Cindy azala na sima Kofi oyemba pusi ya benzi eliboso ayemba. Tanga beta kay boye eloko esalaka ye pe na motema. Ye pa mutu ti. Vie Kofi anchora mutu. Babeta ye pe eloko wana lotango ye pe babeta yango. Ye pa bomba kangwa azongsela ye pe eloko ya beta ye na scène. Eza problème ite. Tout le monde a grave te. Aza travailleuse na quartier latin. Madame Nanda mais travailleuse na quartier latin. Wana suko bana podium. Il faut sala musala podium. Asala musala ya yela. Asala musala podium. Tolinga ye makasi. Bien sûr eza vraiment respecté. Eza penza respecté mais malgré tout c'est le boulot. Eza musala. Eza musala doka yebisi pana litoi mata kuna pusana kuna. Eza musala ya yela ki yango parfois to ya kaka ko juger te, parfois to ya kaka ko finga te. Musala na bango yango nde sala bango bazala. Patron azaka patron. Musala na bango yango nde sala bango bazala. Musala na bango ezo bokola bango yango wana. Toujours tala bango kaka. Mais toko masko ba place mo ya kofinga te. Est-ce que d'abo mona Kofi pe na yeko ayeko kitisa Cindy na TV nanu te. Bien sûr Cindy a sepeli na geste o Kofi asala kite. Mais nanu to mona Kofi te na TV ata na émission na ye akitisa mama sinon to mona eta tombola ka mwasi na ye. Atombola ka mwasi na ye. Parce que eza po atalaki talon a Cindy te Cindy azaki na talon esengaka asimba yata malemba pousse yata malembe mapusa ki na mwa rigueur nyonso c'est que a remarqué que loko moko po eza na bato musu bakota concert ka po na Cindy
eza bato mosusu bakota ya concert ka mpo na Cindy koso amoni ke ekomoke malili ekota malili mama si aobina te mais peut-être eza na bato mosusu bakota eka baya otala nde mama si abinaka eya na bato mosusu bakota eka baya otala nde mama si abinaka batala eka ndenge azobina siko bamoni ye mouvement wana eza te aza lisusu na mwa mouvement na ye wana te mwa shosho na ye wana azalaka nango azalaki nango te azalaki nango te alors fo babouge pour ka koma shosho po akopusa na te na lito ayebisa ye alors fo bouge ye amwasi na ye amwasi na ye ate eza manke ya respect mais aza mwasi na ye nde eza na boyeba yango ata mokolo moko te tomona Cindy aye na tv amanke Kofi to Kofi aye na tv amanke Cindy eloko wana esalema te ata mokolo moko te tomona bango pena moko aleki na tv ata babebani tomona bango te pourquoi basala yango te mpo ezala soni par rapport ya makambo tomona par rapport ya babiloko eleka na réseaux sociaux mpo na relation na bango mibale mpo na relation na bango mibale mambe lobama ebele na tv mambe lobama ebele na réseaux sociaux alors Kofi akozala wana te mpo asala eloko mo boye mpo akita mwasi na ye boyebi combien alingaka Cindy boyebi combien alingaka Cindy alors akoki jamais koya kokitisa ye bien sûr que le travail reste le travail mais akoki jamais koya kokitisa ye natala Kofi aza professionnel Kofi asala musane na ki professionnalisme nyonso donc ayebi ke tia osala boye ayebi tia osala boye ayebi musu patumbola ki boyebi to musu alobaki neke aozongisa eloko ya beta ye deja musu esi alobango ka ozongisela eloko deja beta ye deja eske na nsima nango boyoki bakabwani to na nsima nango boyoki bafingani te na nsima nango boyoki pete mutu moko abima ya koloba non boyoki te bastala basakana na musala te esika oyo mutu aoganye lipa aoganye kwanga na ya koosakana nango te mpo nani Cindy akoma ndenge aza eya musala nde ekomisi bango bongo bato bayoseka ye kiboyi eza kiboyi te eza kiboyi te esika oyo baoganye vie esika oyo ekomisa ata Cindy yango mpe ndenge akoma bongo esika oyo epesa bango elamba olata eya musala oyo baosala wana yango nde esala bango bazala lelo oyo baza alors toyoka pasi mpo ya ndeti nini ndeti mpo ani toyoka pasi pourquoi toyoka pasi pourquoi tango baoloba musala eya musala tala ndeko soko osala musala basangisa bolingo na musala te ata boosa tomona yango tata boosala entreprise moko na mobali na yo ke mobali no aza chef yo ozala secrétaire na ye ou pas il faut agir na musala lokola musala akoki jamais koagir ke boza na musala asala basambla non basalaka sambla na bolingo te wana mabe na bolingo basala sambla te na musala aussi basalaka sambla te okoki jamais osala sambla na musala eza musala yo osali sambla osi bolingo memi na musala non so bamemi bolingo na musala ebebi omemi bolingo na musala ebebi partout tomona yango na baentreprise ya minene tomona yango ezala na baeglise voire même bamama paster tomona yango na musala bamema bolingo te bino boliki Kofi amema bolingo na musala boliki Kofi atombola Cindy atomboli ye likolo bambi ye na sekilibi yango bolingi nde bazana ata bake kobebana na ndako ata bake kobunda soki nde nini me esukela bango ka bongo baotikala mpe kokabwana te eya na bato mosusu baoloba ero nani Didiston asepela par rapport à quoi est-ce que makambo etali na etali Didiston te batindiki Kofi nani Cindy te bapusi ye nde liboso koma ye pa ozongazonga nsima akozonga mpe nsima te ayebi ke eza musala baosala batebele bayaka mpo na otala ye abinaka pa Kofi alors akoéchappe musala na ye te musala na ye yango wana toya omona yango mpasi toloba yango non mo totika
totika oyo oloba air moko air ope didi stone na mama na ye bavandi na bango botika oyo akota bakombo na bango na makambo mosusu totika oyo akota bakombo na bango na makambo mosusu apusanaki nsima trop badanseuse baleki ye liboso alors nani Kofi alingaka mingimingi Cindy azala liboso ye alingaka te mingimingi Cindy atikala nsima alingaka mingimingi Cindy azala liboso badanseuse nyonso yango bomoni apusi ye liboso couple yango mpe yango ka tolobelaka Cindy asalaki boye aleka boye Cindy alekaki boye azonga boye bazongaki boye tozela nde bakabwana kwa toze ebele bino bosoki boza ebele oyo bozela bakabwana bozela nde bakabwana me tokota ntina mosala na bango te tokota na mosala na bango te eya baje na bango biloko mosusu ezala nango bagafa mosala mwa bagafe mwa mosala asepe nango te aobenga sheri na ye makambo osalaki na sepe nango te elimbisanga pardon nafuti boye pa bafuti ye mwa prime mo boye eleki nango soki toya kosala yango baémission te elingai mpe yokana mpe makasi te bato ebele mpe balingai mpe batia yango ka te eza mpo biso bato tolobaka toya kosala baémission kolobaloba toye liboso toye koloba mpo totia yango ka tosali yango émission toye koloba yango bomoni bato mpe balobeli yango me nite te asa bato balingai balobela yango te bato balinga batia yango kate bato na bato bana ndenge na bango baomemela love na bango moto ti kokotaka mpe balove bato baminimize ye te babwaka ye basala ye soki nini eza bolingo na bango nde baomema yango bolingo na bango aotelema te mpo finga mwasi na ye aotelema te mpo apesaki Kofi apesaki valeur respect oyo biso nyonso toyebi na yo otala nga na ngai na oloba toyebi ke Kofi apesaka Cindy respect tomona babiloko ebima bamakambo badidi stone ebima bomona réaction ya Kofi ndenge ezalaki donc ce qui prouve que azaka na respectaka mwasi ne makasi arespectaka Cindy makasi donc akoki jamais koya kosala eloko mo boye mpona kopesa mwasi te motema pasi aosala yango te mpo arespectaka ye apesaki beaucoup de respect asalaki yango ezaki na scène baobina mwa loyenge wana pusi ye liboso me pusa no bina ti obina na nsima ndeni fo pusa na liboso bato bamona oza éclairage orchestre Cindy aza éclairage orchestre wana toyebi aza éclairage orchestre o biso nyonso toyebi ke ye nde mokonzi ya badanseuse nyonso alors fo aleka liboso abina liboso badanseuse nyonso mpo aza mokonzi na bango mokonzi akotika na nsima te akobina na nsima te il faut aleka liboso donc eyelakisa déjà ke bapesi ye déjà respect bapesaka ye deya valeur oyo bolingi bapesi ndeni moto tika na biso kokrea yamo babakao mo beplace makambo eza nango te Kofi awanga na mwasi na ye ntango manke mpe mwasi ne mpe respect alors bazaka ensemble nde bozomona bango merci na bato bolandaka biso boza ebele oyo bolandaka Ursule Botello TV en tout cas nayaki mpe nakotaka likambo yango kaka nde balobaka tokota mpe likambo yango nde bomoni mpe nayaki mpe kokota likambo yango ya nde bomoni nayaki mpe kokota likambo yango donc kaka ndenge ezalaka totika mama si kimia totika olukele makambo pourtant tosala baémission boye bocréele bango mama na désordre na couple na bango tant toya mpe ate oloba bocréele kanda surtout soko omona baémission ebelebele epia ekanda etinda ye ake kogangela mopao donc etinda ye mpenza asilikela mopao alors totia ye kimia totika ye vraiment na kimia eza ndenge bolingo na bango ekendaka ye mpe asala yango de mobali na ye donc mobali na azongiseli ye kaka eloko oyo asala ye mpe na scène yango mpe mobali na ye azongiseli ye me totika mwa kisongisongi na couple na bango pourtant tosala kisongisongi boye etinda bango babebana mama si avandi amoni balobeli donc etinda bango babebana alors totika songi na bolingwa batu eozala malamu mingi merci na bino boza ebele o bobenga Ursule Botello TV o bolinga Ursule Botello TV oyo pe ebele bokomelaka Ursule Botello TV en tout cas merci esika nyonso bozali kaka nde tolobaka na bino na système moko ya bien tango koti na Ursule Botello TV ndeko nanga o s'abonner o commenter o liker o partager ba émission na biso nzamba lola akopambola yo donc na système moko ya bien système moko ya kitoko makasi tango koti abonnez-vous commentez likez
partager ba émission na biso nzambe akopambola yo. Bandeko nanga wana tokutani à la prochaine occasion soki Yesu azongi te. Tolobaka toujours partager ba émission na biso na WhatsApp, partager na Messenger, partager na Facebook, partager vraiment partout quand nde toyebisaka bino tango koti yeba na ko partager partout, tango s'abonner, cliquer cloche ya notification, cliquer cloche ya notification pour que prochainement tango irsi bote la TV a rotia émission na ye ekomela yo directement esika nyonso oyo okozala. Yango tolobaka toujours tango s'abonner, cliquez cloche ya notification. Tiens la biso j'aime à bien, tiens la biso commentaire à bien, c'est la biso partage moko ya bien na Facebook, aussi la biso partage à bien na Messenger, aussi la biso partage à bien. Tina ba commentaire donc et ça la kitoko makasi. Wana tomonani à la prochaine occasion tika nzamba lola abomba biso et pa nyonso oyo e zwami biso. Tia moi lidoba bien pour na Kofi na mama si et ça la malamu mingi bisous. Bye.